Bien aimé dans le Seigneur, Nzamba Malamu. Na fin de l'année, tout comme la fin de l'année, tout comme ça, Nzamba zo pambola biso. Tu évite, ils en ont un peu belé à ma baie salami. Ils en ont un pasteur bazo tambola ma baie. Mais au peu bazo sala Nzamba na solo bazali. Ils ont raison té au boya kosambela. Ils ont raison té au yara son église té. Luka na gauche na droite eza nesika oyo ba pasteur a solo bazali oyo ba aider donc eza malamu mingi ko dimanche boye okendo sambela peu importe nombre batoza na bango mais l'essentiel ya libre za na communion fraternelle na nzambe alors eza malamu bana na nzambe ba dimanche boye okendo sambela ko kumisa nzambe ko netola ye ko sanzola ye po nzamba a bien eloko eleki nzambe ezate et là que l'équipe peut savoir mon nom en beaucoup ensemble exact. Alors bah circonstances autres au monde, ils allaient la préparatoire il y a bisengo et goya. Donc ils en essayent mon côté où bazolo baké ils ont facile. Maramo ensemble attendant à apôtre ils allaient toujours difficile. Et d'ailleurs ceux qui va apôtre bah yé nangonga lelo ndenge biso to ensemble lelo apôtre ba passo la bilamba. Alors tous en Clayton ngana zo de church vous remarquez que à Clayton tout à tout rawa bate belé bazaro ya l'église ba ya souté tout simplement parce que bazwa problème na pasteur te mais pour pasteur terre la vérité avant na banda mais toujours senga na bino vraiment ba miso ba bando zonga za malamu parce que bino mo boyebi que pasteur a terre masa malamu a terre la vérité a terre ka nde bosolo po bosolo nde yango emema biso na liboso ya nzambe penyo surtout alors il vous a malamu ba onyo surtout ba kima église ba onyo surtout longo église bozonga parce que ba msu bazozonga ezala malamu lobi tozaki na fête ya bana tosangana ki église anglophone na biso ba francophone tozaki malamu po biso fêtaka Noël te Yesu botama na Noël te mais tosala fête ya bana parce que bana fu batika la croyance wana le ba kokola ba koye ba vérité po Yesu abotama na Noël te Noël ya nango fête ya ba pakanu ya ba païen. Ils n'ont rien à voir, qui n'a rien à voir avec Bomaka Mwanzambe. Alors, toujours, au sein de la Moutino, histoire Hollanda, Bisso, aux Angles églises, ils allaient bon à Clayton, ils allaient na number 1 Seymour Road, Seymour South Road, et bon postcode na ils allaient M11 4DQ, na Manchester Clayton, ils allaient juste na pembeni à Aldi, Kalami était dans 2-3 minutes. Nazo comme l'église pour on appelle pancarte ndenge ali donc merci na ba onyo so ba soutenir biso merci na ba onyo so ba balanda biso merci na ba onyo so tu bazo sambela na biso merci na ba onyo so bazo benga parce que na breaking news les alliés siga o tozo que nous la vérité ya Congo na communauté pour éveiller bato pour kebisa bato pour ba ko na motambuté tlaleti mama o ya Black Band Musala Zuya Bomama Bala Bato pour Aluka Balisa Ndekonaï, ya pasteur Bassi Apoto. Et puis Moutouanaza, un pasteur, ou un pasteur, mais Azo Salaba Aventure, na sœur Naye, Babalaka Bassi Abato, Babomsa, Bala Bassi Abato. Déjà, Basali plus de 3 mariages, il est pasteur Moko. Azo Salaba mariage na Bassi Abato, Pokala Nakoyi, Babango, pour Nakosala Baomabe. Il y a un azo Sengana, Bisobana Nanzambe, Tobi Manamitam Oyo. To tika biloko oyo to tika bilola lola c'est moro yango nasina koti yango dans 2 minutes dans comme église isika wapi to sambela vraiment lokola ba angelu isika wapi prière za ya kafu isika wapi bato bayaka bakumisa nzambe pe baneto la kaya donc zomona ezana ba pasteur basali likopana ba ser na bango baboma mabala batu basala ba mariage bali aka bambongo au moins ce que ser moko benginga yepé déjà babanda déjà ko tcheli toyi kwa bala les mêmes pasteurs wana donc on a déjà biloko boye et ça la ande ça la boni et ça la ke epesi mutu mayele epesi mayele pe asala nini moya ko ya suna mutambu ezate donc to komi na église na biso yango église yango to komi déjà donc pancarte yango liboso kuna ezali Aldi liboso kuna eza Aldi
liboso kuna eza aldi baparking baplace ebele ya baparking yali awa ozomona baparking sonia ofilme nini world investissa santa place wana donc toza vraiment na baparking nyonso ebele awa oyo soki oye ozala na place te ke oyo batiaki nga kale batiaki nga papier batiaki nga non soki oye okutaka vraiment na place eyali ya koparke mpe ya kokomisa eza. Merci. Zwa pancarte wana regarde na église.